La biso passe mingi et surtout tozana ba regret mingi na ba radio minene lokola Top Congo to ba RFI ba chaîne ebele to landi to ebite source information wana ba diffuser ki bazwa ki ngo wapi parce que moni bino siko bo kiti sur terrain pour que bozwa information na niveau ya source na niveau ya base tozana ba regret makasi dernièrement tozaki na gouverneur à province azaki na biso kaka pona makambo ngo to manifester ki pe ba regret to senga ki implication pour la recherche et la source et information parce que c'est très important. Il y a un salir biso mais pour la koloba que biso to ba xénophobe to linga ba to te so ki pendenge nini donc eloko na kutu yango to telemela basunga biso bakonzi pour na eloko wana ezala te parce que depuis kala to zalaka wa na zo biso to zalaka trop bien na bikolonios oui comment to comprendre to kende wapi to suka wapi to baluka kaka place moko to baluka kaka place moko to comprendre te donc mukika etikali biso mama to kotambola marche mutakala to longoli bilamba to tambola marche donc tout le monde a soldate tout le monde a nini tout le monde bilamba maman nyonso to tamboli marche mutakala lelo ekomi à tout lisusu mutumabe sikoyo gouverneur nini oya koya awa oya kozala pena ki ko travailler libre ba ndimie mutu eske azaka mutumala muyende asala gouverneur nini abazolo ba atu akende bango bakoya eske biso pepe to kozala toujours na simana ke yende asa mutumala parce que yeba moni mutumabe wana koya biso pe to moni mutumala point d'interrogation alors atu ezata na ye totika ye asili sa mandat na ye akende na sima bazwa gouverneur mususu batia parce que biso auto votaka yete batila la biso. Nous sommes toujours bienvenus sur votre chaîne Easy Télévision. Nous sommes toujours pour nous informer. Nous sommes comme la caméra de l'unité où vous allez précisément et Napo Maréchal, Bobi qui est au Kitaki et Congo Central pour toi Kosala et Moussala Malamu bande quoi. C'est qui soit qui soit qui accompagner la famille à Bamapasa Oyo. Batika qui soit le 30 et les autres allés au moins le 18. On a fait aussi joyeux anniversaire à mon président Michael Wakemba, joyeux anniversaire David qui a chez Sega Zali malgré l'absence d'un radio c'est le joyeux anniversaire. Tout toujours on a la caméra de l'unité Weja tout le monde basango ya Congo Central basango eza ebele liwa ya pasi basango eza pene belé mamoze bena kata ya Congo Central liwa ya pasi bande konoso batumbaki bango et à part wana ba information que za moi mingi to koluka tout ça la découverte ya Congo Central les ali monene to kokongo na mikolo na moi mikolo to zali awa te metebi quand même to kopuza bino le meilleur na biso na pesi mato mingi na ba compagnie ki biso et famille surtout il va de konoso après ça ki biso papa za ira za kwa na tele bande konoso basi badala ki Rachel Chako et on a besoin de côté toujours branché et pour nous donner une image malamu na sima ya caméra ya de numéro. Kinzao eza nini? Commune, ezali quartier, ezali village bien. Bon, premièrement d'abord Kinzao ne ba commune wana. Ezalaki cité. Pour l'instant et comment commune de Kinzamvouete. En quelque sorte, c'est ça. Mais c'est quoi le rond-point on a un monument, on a une collection. Bon, rond-point on a une laxara juste que non. Ne boza ba paya boy, soyez les bienvenus. Ne bon rond-point. Bon, rond-point laxara déjà synonyme à paix. En ratia mboka. En sens moi bongo. C'est comme deni ba vivre na Kinzamvouete. Bon, premièrement Kinzao to vivra d'abord. Objectif principal à Kinzao est libaya. À part yango kwanga nde ba mama batekaka bongo bilomo a bongo ba commerce ningo zo mona boye bilomo a bongo et puis ba jeune garçon na biso ba sala en taxi donc misala vraiment na Kinzao vraiment ezate ba société za ba to ba sala ka ba utaka hier mais ba na vraiment a ba za focaliser na moto na roteka bilomo a bongo donc ya biloko moto epene zali libaya ba saka ni donc libaya utaka zamba ekena ba sieri ba sié après eke Kinshasa bilomo a bongo. Alors, basi babala kana ndenge nini? Bon, premièrement awa ko bala vraiment c'est un peu difficile parce que distraction vraiment ezati. Baza focaliser mingi na bazemi ba ya to vanda bilomo bon ndé tantina lobby. Donc baza focaliser vraiment na bazemi. Donc vraiment ko bala vraiment awa ezati. Ce qui nous taillé angava na Kinzamvouete ko zonda ko eza ba garantie banda ko za ndenge nini? Bon, banda ko ezali eza na ba quartier
côté Pézali, côté local, office, nouvelle cité, quartier Zali. Mais tous appels ma commissionnaire na biso que non, au PC commande anda kuboya, lequel on a selon loi na yo. Ils appellent ba venir na ba numéro. Ba venir Zali, mais en gros ba venir on a pas si ba venir Zali, quartier Pézali. C'est que tu as mingi pinza limbisa pour la mutuna, kinza ou balobi Zali mal répété, ça quartier mon copenda donc mutan azo kaka kinza wana somme ça là déjà. Bon, en quelque sorte kinza ils ont mal répété. Et comment mal répété comment? Parce que makamuse sale mana kinza ou bato ba mimara sango. Donc depuis to iba dongo ta misile bungi biso kaka. Iba dongo na bisoloni. Bon, juste l'isolé autour les cas ne batumba iba ma pas ça bilo mo bongo mais ma solé est belé. Nga depuis na yena kinza depuis 2004 batumi da 6 personnes en mboka o. Ba nyonso batumbi abaza ba innocent ba muso batumba bongo na makamaki ndoki ba muso batumba na muyibi. Mais ba ma pas ça o esala biso passer parce que bazaki ba innocent. En quelque sorte c'est ça. Tellement esala magi na kinza o yango sangwa kinza o ezoke mabe mais engelo batek ba nyonso baza kinza o baza mabe na Kinshasa pe. Solo bana mura baza banani. Bon bana mura eza quelque sorte ezaka bana moto. Eza surnom ba pesa bango bana mura. Baza bana moto baza ba brigand ba sala mabe non. Depuis tokomi na mois oyo bana moto bakufi da 5 mama bomai ba ona nzela boye moko boye pire vient en kuto no vivre ne ba bomaye pona makamuka ya moto ba ibi moto ba bomi so eloko wana bana muka batika na ngoloko la moi caché mon na mutema ba lingara vraiment te ba ke no muta ibaki moto do fo ba revendiquer kaka mais ça la biso pasi revendication ko matina otumba bato eza eloko mo donc toko sepela na ngote comprendre bien bato ba sara transport ya moto koto ba souffra quand ba moto la bango ba moto on pesa ya bango te. Mais pourquoi surnom ya bana mura? Bon en quelque sorte eza surnom mo ba sepela na ngo ba bana ngo depuis kala. Mais tu yoki balobi ke non baza bato bazaka soki kabila zo le ka pesa bango ba lata kombona. Non Kabila kutu bon je ne sais pas na makamba politique vraiment ngana ebité Kabila balata komona te pona Kabila eza comme mon kutu Kabila ya kokuta ngo déjà bana mura. Donc eza ba bilo mo bongo ba base eze belé eza ba base mso akaida ba tuna ba bana komona bon nde bango bando fanda na kompona ngo bamba kombo ya bana mura na quelque chose c'est ça. Donc bango balobi bana mura ona ba yoka l'état te ba yoka la police te non ndenge eza wanga ta police aye ne to tele mbeso eza ba bomangana yo awa ata police aye okukate bana mura enyelo bate bana mura nyoso baza ba voyou. De bana mura za ko ndie ba kuluna la synonyme kuluna eza bongo te bana mura synonyme wewa eza lokwa ba luka ba memaka wewa na Kinshasa awa sikoyo ba tutu ba memaka moto ba benga ba bana mura mais la plupart bana mura ba benga bana mura eza ba sala na rompo wana mais ba sa souté o ba sala na seke banza ba benga na bana mura te bana mura pe nyonso te baza ba voyou na ndako nyonso bana malamu bazala bana mabebe bazala en quelque sorte c'est ça. Siko na kinzawa soki jeune fille ngabala bala na âge. Bon en kinza ou faut jeune fille ngabala la plupart ba jeune fille babala awa eza mingi ba utaka na église lokwa ba témoin ba ensemble et qui par en acheté. Oui kinzaou pourquoi ils ont mal répété batu bazo benga ils ont la connotation moko mabe batu bazo banga ngo kinda sangwa mabe penza. Bon kinzaou batu bazanga kinzaou te batu nyonso bazanga kinzaou baza mabe ndeko mona mama tadi bakini chaque batu bazana comportement na bango mutu mususu okuta en place mo mwa sele mabe sango ke ndeka mboka mobimba. C'est-à-dire que tu comprends que awa pendeza li base bato asanga makama mabe. Oh, eza base awa bato basala mabe te. Bona matari bato bakata bato machete. Ba fora ba matari ne base bato basala bakata bato machete te. Do bato wane bato wana o basala mabe bangonde. Mais bato la majorité bato baza bien. Oto yoki tam tozo ya bato nsola be boki ba bikinza boki ba kuna bakotika makro na bino. Kuna bako babi kuna ngo tambola boye. Okomi baba okolo balisute. Siko bino siko boza à l'aise. Na simi bino. Mutute bobanga bwani ngape na mwana matadi menazawa na banga te donc kinza ubat baye bapezani eza moko bien ko luka pe vino awa pe uzina yo ngana mwana matadi vino le tike biso liko mona penza ozali présent jeune ya ba jeune oyi bisa biso kinza vote ezali nini commune village cité et ezali territoire. Bon kinza vote en principe eza ex-cité. Maintenant ba loi sika fallait comme ma commune. Maintenant on est commis penza officiellement communauté. Les ana kata territoire ya Sekebanza. Donc en bref on a courir ko loba na kinzamvete ya moi. Alors mode de vie c'est tout mingi ya jeune, ya jeunesse, ils ali nini pendant la kati ya cité na biso ya kinzamvete. Mode de vie ya ba jeune awa ezaka mingi bilanga et puis na ndenge pe ba chino ba elibiso moto. Yango comme emploi à part bilanga dans une activité mosote. Bilanga ngo basaka ngo ndenge nini? Ya maboko bozwa moya ko se dépanner ozwa moya ko vivre. Donc eza na sens wana osalima bilanga manioko
okosala bilanga madesu okosala bilanga masangu oya 3 mois yango mona ba kino ba yaga mingi koto na ba campagne ya masangu oya mingi yango musala mingi ba jeune basala te en tout cas masangu madesu et puis manio konde tokoti mingi sikoyo na ba formation yo ba ONG bazoya nango nde kilitira ne ye mingi mais mingi ya masangu madesu yango mona ba benga madesu na biso madesu aseke banza voilà. Alors président ba jeune baloteo ki bato mingi penza bako zala penza na sangwa mabe ya Kinzavoete ali mal répété ils allaient président mais peu éclairci biso to pe démentir eloko wana kutu na sepeli présence na bino pona ko éclaircir likambo oyo esala biso pasi mingi et surtout tozana ba regret mingi na ba radio minene lokola Top Congo to ba RFI ba chaîne ebele to landi to ebite source information wana ba diffuser ki bazwa ki ngo wapi parce que moni bino siko bokiti sur terrain pour que bozwa information na niveau ya source na niveau ya base tozana ba regret makasi dernièrement tozaki na gouverneur à province azaki na biso kaka pona makambo yango to manifester ki pe ba regret to senga ki implication na ye pona recherche ya source ya information parce que c'est très important yango salir biso mais pona koloba ke biso to ba xénophobe to linga ba to te so ki pendenge nini te donc eloko wana kutu yango to telemela basunga biso bakonzi pona eloko wana ezala te parce que depuis kala to zalaka wa nazo biso to zalaka trop bien na bikolonios oui que président ko bomba wona zalika mobomba te poto koma ezaki problème to bangi mingi balobi kuna bokozonga makolo kotika soki bolobi mingi bokoma bababa et soki boki kotuna makambu bokeba oh boy tolobi mokanga c'est boni tant to monika babi président jeune na to sepeli mingi penza te ngai pe na sepeli mingi na boye na bino vraiment na encourager bino so bouti Kisasa Congo ezaki Kisasa te Congo ezati na ba intérieur bino lokola ba chaîne oyo bato belé balandaka vraiment courage nzamba sunga bino apambola bino na musana bino bokomi sur terrain na ebite bo sentir ndeni boza inquiété bozo ba information ba opesa bino te donc toza peuple moko za pacifique to yambaka mututu bikolo nyonso nazo insister baza toza na radio na biso moko eza ya RTSF directeur de programme azakuna aza Kasaye mais aza awa donc voilà un peu ezaka exemple nana beau frère nanga moko boye JP Muluba to benga ngai abala abota komi koko awa ngai nana mwasi na bali na bala ye azana mwana wana abota na Muluba komba mwana na Moïse Kapuku Kalombo menga kombo na ngai César Mavinga di Mavinga mais mwana nazuye na basage lelo azana 4e des humanités donc na ebite siko eloko wana ba ko ebisa biso bandi ndeni moko bayimboka matadi pesa sala matadi awa bovivaka ndenge nini vie ya matadi eza ndenge nini soki moto aye na matadi mpo aréussir vie na ye akosala nini mbo koya matadi eza nango problème te mais problème eza ke soki oza na courage na yo okose retrouver na mboka matadi vie ezalaka partout bon neti na matadi awa eza bien matadi mpe ezalaka bien mais matadi ezobeba pourquoi problème ya insécurité eza makasi na mboka oyo alors tokosenga na bakonzi na biso batelema pena na makambo oyo etali sécurité basala pena sécurité makasi puisque insécurité pena eza makasi okoyoka kuna o bakoteli batu kuna o bakuluna bakati mutu bon eloko wana ezalaka te na matadi mais eye kokoma mbo toyebi te nini eza pena cause ya insécurité oyo ezokoma na matadi mais matadi eza bien soko olukaka na yo en tout cas problème eza te soko olukaka na yo okozwa pe mosusu tokinde soko oluki okozwala ngai mosusu tokokomprendre te bino bayi matadi bokomi koatake gouverneur ya vie bolingaka ye te oye ndenge nini puis bakomi na deka toyoki susu basasinaki depuis cyprien na ye mbo makambo wana gouverneur aza bien eza problème ke
soki ovandaka moyen ozwa eza te yo mpe obandaka mwa likanisi moko ya mabe mais gouverneur aza mabe te aza bien mpo na ngai nayebi te mpo na mutu mosusu mais en tout cas aza bien basassinage wana bon eza makambo nayebi te soki nini baowela mais tokosenga kaka en tout cas les deux camps bayokana vraiment baza bakonzi na biso nyonso za ya Congo central en tout cas batika batiraillement wana en tout cas eza bien te bayokana nde mpona toujours likambo oyo problème mpe wana yango na province na biso ya Congo central na oyo ezoleka entre gouverneur na assemblée provinciale en tout cas eza pasi mpe makasi oyo biso peuple tozo regretter nango mais soki otala na badefile oyo tozomona badepute bazoprovoke maître fois ke kodefile mpona kolongola gouverneur atout bamarche ou plutôt bamarche oyo bazosala mpona kolongola gouverneur atout akende afin ke bachanger gouverneur mosusu oui toboyi te baosala bamarche wana mpona gouverneur atout akende nga soki nazoloba boye ya liboso naza pour gouverneur atout te parce que mbongo gouverneur atout naliaka ngo te atikala kopesa nga ta nini te ki ona balabala leki abwaki mbongo nga na lokoti jamais mais nazoloba qualité ke tomona ba gouverneur nyos ba otoleka Jacques Mbadu azalaki awa toujours batelemaki Jacques Mbadu mutu mabe tomona ba papa Ntsasa toujours bazalaki na ba oyo batelemelaki bango balaki batu mabe alors lelo ekomi atu lisusu mutu mabe sikoyo gouverneur nini oyo akoya awa oyo akozala pena ki akotravailler libre bamdimie mutu eske azakaka mutu malamu yende asala gouverneur nini bazoloba atu akende bango o bango bakoya est-ce que biso peuple tozala toujours na simana ke yende aza mutu malamu parce que yeba moni mutu mabe wana koya biso pe to moni mutu malamu point d'interrogation alors atu ezata na ye totika ye asilisa mandat na ye akende na sima bazwa gouverneur mususu batia parce que biso auto votaka yete batila biso totika ye asilisa lokola batia ki asilisa mandat na akei na sima bazu mususu aye ko travailler na presque to continuer na ba guerre oyo province ezozonga toujours sima bango mabumezo vimba bana na bango na via poto biso tala ba vito za nango eza malamu te batika lokola ezata ya atu ndenge ezalaki te ya Jacques Mbadu ndenge ezalaki te ya ba Deon Kusu ezalaki ta ya ba papa ya Deon Kusu nani ya donc bango nyos ba travaillaki mutu pe oto ndim peuple ndimaki place na keno a travailler bien azate ato azalaki na Jacques Mbadu azalaki awa peuple pa boya ki ekaka nani oyo Deon Kusu azalaki awa na papa na ye to boya ki bango ba travailler ka toujours bien ti to ndimaki bango te donc na bango nyos ba gouverneur nyos ba travailler na Congo central gouverneur o déjà s'appelle ça peuple na makamba bien azana été mais loko les attaques ya moko la moko ndenge bayaka la bango lié akei ezata atu alia batiki alia akokende na ye c'est tout donc il faut tout comprendre tout kende wapi au coronavirus ezate nzalande bana tongo ndo liete peut-être zona bana te ya onde ba souze zolata batu ba estoma biso bana mike to koma kobela ba estoma na kale ezalaki malade ba estoma ba mikolo mais koma na biso bana mike to musu estoma ko kante bana tongo papa bimaki bana nanu ba liete yango nazomona batu bazokufa ebele kokunda mutu pe fo bozala na mbongo fo bozala na mbongo soki bozala na mbongo te neti biso toza bakongole famille baza nyonso na Congo biso ka bana na bamama toza famille nyonso baza na Congo soki dakishasa te na Congo Brazzaville ba famille nyonso baza papa kana mama baza na matadi papa na biso akufaki année passée famille nyonso baza na Congo neti lelo soki likambo nana kosunganga donc Congo tozo comprendre tozo kende wapi tozo suka wapi tozo baluka kaka place moko tozo baluka kaka place moko tozo comprendre te donc mukika etikali biso mama tokotambola marche mutakala tolongoli bilamba tozo tambola marche donc tomona soda te tomona nini te tolongoli bilamba mama nyonso totamboli marche mutakala po vivre que oui mama susu bazomona passe la suki na wana po tozosufri mama bon gouverneur à ville akoyokela bino bongo gouverneur bana kala bazoyebisa ka gouverneur azosala eloko te
Donc bana Joseph ya longo to mona te ni ezo changer ni ezo baso qui passe na passe ba dola ko mata to mata to yeba te zo suka wapi to zo kende wapi yango bato bazo kende okufa kaka to zo kende na suka o suka o. Donc nzambe kufuwa beto kufuwa beto nyonso ya vona ba president vona ba gouverneur vona beto kufuwa kaka bazika beto comme ça mtoto ngoya bikala kaka ba kurana ba injo ya bikala ya umos ya ukavona muchata mama